eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film no image banza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image. Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile RRC station Ivry. Prendre bus 125 180 323 ou 325 arrêt Gambetta. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwans. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Bonjour, quand on est dans la cabine, on a la machine de guerre. Vraiment, balanga www.panasangwa Congo, vous êtes toujours connecté VEO. Là au Kangaï, a expliqué Bissot qu'est-ce qui s'est passé le dimanche. Combat yena Maurice, les gars ndengeni. Est-ce que hier Azarani Kamla Maurice to Maurice Azarani Kamulaï? Pourquoi bah oui la combat la Maurice la toujours super Kamabe. Vie Kobeta Maurice va mettre tout tina bibende, invité vie soko kani na Maurice to ezara logique ya masolon ndenge elekelaka. Bonjour. Bonjour. On va l'engager après avoir combattu dimanche, on a eu vraiment vieux au là-bas. Balandi ya pendant ça on ni naba oyo naba comment bandini na yo obalinga kayo fanatique na yo vraiment petit temps azucha musaki baba tiaka te malama yo kasona ngo déjà le gars ayi ko kota na formation akota na formation faut na corriger pour petit ngo ba trop ya mala moni na corriger ozo corriger mais comment vous bundaki ko gagner na petit au corriger qui bon ce correction na nini frappe parce que catch les gens ba frappe catch no mona na place au balbuke combat américain sans arbitre donc ngana bundaka tout na bundaka technique na bundaka américain na bundaka pe tsanga banzambe oyo boni obenga banzambe wana donc wana tout na nyonso siko yambila pola nyonso yo siko pola pinabo sukisa bila masola on faut bundaka combat cage comment yango nazolela po mokile mona ya cage salbit type tu wana alapa ko benga ngai alapa ko finga ngai alapa ko senga komba na ngai lelo ngana nazolela ka yango nakola tseke na distance mulai na ye donc ya cage salbit na ko frapper yeti na fin nakola tseke que ayeba bien que endurance ça randi mais siko combat be obundaki wana frappe on tout monde qui on fait parce que fallait gagner combat on pour gagner combat on tire on est pour gagner combat non petit salaki ba omoni petit sali moi makambo kwa zana oposa bon makambo nini yo ko tela be banga ga na muna makambo non na obanga te maman ndanga na ye ayebisa ye asala isusu makasi parce que il y a lukaki opération par nga mais abimsa ko makila amela ko makila yango te na zone sina muloko ne supposition on a l'accès que naza pende na étape on a zoko luka biloko ne manzanga soki manzanga ne wana on a l'accès bino que yango te c'est ça le problème moni ba chéri ba zo le laver na biso yo ka wabisu vous comprenez ça ambiance émission petit na ngai ba ndele ya kotoyo wana mais ndele kona website
Autour de la Vous gagnez qui vous gagnez combat, vous gagnez qui me faut là, ça faut bête. Na bête à kakaté. Na bête à vous gagner la tête. Vous comment pas bouni na ebo. On a d'habité. On a bête à kete. Na mona qui bête qui mais na gagné qui est. Oui ba dimanche. Non dimanche mais dimanche bête qui na gagné na Belgique on a na gagné qui. Si vous pour la dimanche pour la dimanche. On est le vous gagnez qui. Billy les alliés hein. Mais est-ce que combat Isaac kaka qui me gagné me frappe Isaac mais on dit magaye quand même non petit et t'as que catcher non attaque catcher ada na force na ba maison na la kisina ah makamuna yi mais ngana ningi na yeba ile kwa bano bazana ngoni kolo c'est là il faut que na banti na suka tango na moni a dengi maison na ye maison ne tianga la carte opération na moni yango il faut na longolango kamati yango na zongi seli ka makila na eka oyo utake pa na ngana ipse a sans yango akomela ngote pa kena ngona kati na maison na ye to yaki benda pa melo makila kwa silisa yo ah silisa nga yake na ngona maison na ye na ipse fait bima na lakise bima si vous savez nini po bima wana za wana maka yaba comme ça hein wana maka il faut d'avoir na place wana maka oh vous comprenez bien ça va comme la gaité mais na ko linga mko msubi na vina comment ta place ngo hein yo oui mais ça comme place ngo il faut d'avoir faut au sala makambo sur salade ya solo hein faut ba révélation za libéra faut ba révélation et ça va aller tourner na poto oui faut révéler on a peine force à on mais ce qu'on a dit ya bino ce ko ya rasu ya ko liate comment ya ko somba comment na toza na poto pa makambo ya ah awa soko yo zwaki ya ko liaka oliena yo soko po liyo révélation que ça yo ah bon sikoyo dernier message na poto kabona biso ko ko balé nini maître Maurice Azola no la minute bango baza ba maître bongo ngala za maître te yo zana ngala professeur wa professeur na professeur et que professeur expliquer ce qu'on va mettre non on a d'autres maître tout wana tous les maîtres ba ba que professeur azali surtout maître Maurice wana bozo benga so maître Maurice et tu wana alors nyama mike ba fournir mike ba fournir mike yambalo yo carrière nesi là si c'est une carrière la libéra yo PC mais c'est carrière so assis sur carrière là ko c'est ça carrière assis ça kanga carrière yo mo ta mo ki wana tala na endurance wana force de peuple wana tala corps ni dans la qu'est-ce que ko kana wana la gosse ni na ko si ça bango ba ko zoma boma tu ba petit yo chemi wana ba zoma boma ba bana ko ti ba ya ko ba pasteur oh ah ouais. Merci Balanda 3W pendant ça Congo to kanga vie penza alobi wa koya koloba abi maître Maurice Bongamaka pour azo vidéo carrière kalati alinga yeba maison na yoni nokuta mama ndanga tobi mama ndanga za abi moko mama ndanga oyo amelaki vient so kanga la makila mais vient so kanga la lobi vient alobi alamba lisusu alamba su mama ndanga za expliquer ko so kanga ki solo makila ya nga sanza mo sutu alima so ndango te hein donc miso to ba professeur to bunda kana komba na mutu bunda ka teke ko bunda na miso abate na mutu nde merci to maïle tout merci wale zaki vient so kanga la machine de guerre balandi à 3W pendant ça Congo vous a toujours connecté alors na minute mke na balancer nos images ngo bomo na combat ngo ndenge lekaki bomo na ba spectacle maître Maurice asalaki na oyo moko kangala machine de guerre asalaki nani abetaki moninga vraiment to kolanda ngo na bilili vous la connecter toujours ya bino mo pandisa ngo Congo et dino image étoile d'amour top modèle des médias congolaises et diamant taillé de Bundes et puis Misamu Kanyabayo wana soba na pandisa ngo Congo na bosani pété ba ine so basunga ka dino image Claude Lokeba Kwino hein jugement par défaut Switzerland Patrick Malovengi agence ya moko global PM service express vraiment toujours connecté na site na solo pendant sanga Congo na balancer le mois piba muke restaurant Ewaka check donc Paris Belgique Suède partout Allemagne Jean c'est global et PM express ya yemeye Patrick Malovengi déloger za moko hein donc agence ya fret on a bateau on avion on wapi global express bakifuna nyoso na lokeno na Angola soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malovengi vraiment
l'économie congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Global PM Express. On peut toujours artiste Oyo, il a toujours battu bazar à l'idée sur le Patrick Maloven. À heure d'ouverture, la chose à l'idée lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Maloven Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC Loma Makasi. Oh nyonso, alingi, atina biloko, kuluka mundondo te. Tokutami awa na Global Express, Patrick Maloven. Frais aérien, maritime, téléphone, et nos images au Kozwa. Yeza kaka, au Pessi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Maloven. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la recherche de la développement basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la poli, nous avons fret par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien ou tout en avion. Nous avons un petit poli, la poli express, où il a des jours. Et ce qui est un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à la poto, au salut maramion sur la kin, la ndenge et abisso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mono ndenge prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien l'élo, au jus l'élo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.